Allez, voilà, je crois que la province du Haut-Katanga, ils ont mérité changement, ils ont mérité développement, ils ont mérité soutien immense et pas un Mokonziambo. Et Belé Balobi Ndeko Jacques Yaboula a accompagné chef de l'État. Balobi gouverneur Mana, en tout cas, Azana Makila et Peper de Nakati, gouverneur Wana, 5 ans, il est Sali et l'eau comme côté na Okata. Alors, Ndeko Moïse nous a lancé appel. Na bae banso bazai na cabinet Ndeko Jacques Yaboula. Bae banso bazai na politique, na regroupement na ye. Bae banso bazai na gouvernorat à Okata. Tozo luka émission moko tête à tête na bino. Parce que l'élection à gouverneur c'est pour bientôt. Tozo lana ba Congolais pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière Jacques Yaboula. Nini o Jacques Yaboula si asali na mokonzi ya mboka. Nini aza koluka pe kosala avec le président Tshisekedi. Moïse Mboui a posé la bino maboko pe. Pe ya mibale tokoka kombo ya ndeko